ebele bayaki na mariage à Grâce Temo. Mais les gars qui Grâce Temo d'abord un y a un âge. Ah, tika boye. Ko mutaza invité âge à monter problème. Il faut ce pas cas. Abali. C'est bande comme ça pe bakobala kaka. Abali, siko bande kona pe mutu bakobala papa bakobala tete ko banda ko sakana na bango lokula ka yesa. À part Grâce mutu abali mais mususu bayaki na boye kotanga bakombo. C'est la première fois ça linga bien. Abali mais Mobala mutu o abwakisa. Karine abwakisa et pas vayebi. Yo confirmer que Karine a sala na choix. Ba to ba confirmer. Ba nani to moni bande relation Karine benga appel benga bande relation a confirmer que c'est type wana ando ya na Karine. Elle est passée net. Ali bala mo be o libala mo o pouver mutu. Autre kata mutakala po mona kena lobango. Soki mobala na memi Grâce Temo na poto. Ba bo na Grâce Temo na poto, Grâce Temo kimae. So na kosi toza awa. C'est habillement. Tout le monde bande qu'on a biso massa Grâce Temo habillement, ba trop sexy quand même, à danse, ma bino. Mais kiri ma bête. Boto bonne kiri ba tout. Botaou ma frère, la kende. Botaou. Ouais, botaou. Trop sexy quand même. Botaou na botaou. Les journalistes va comme bala vraiment pourquoi pas moi pourquoi pas donc félicitations à Grâce Temo la donna donc en tout cas na bato mususu bayaki wana belé pai wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye info perso et kolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka Awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai menatonga. Voilà mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir partout, ça dépend laquelle on se nettoie. Bienvenue dans votre émission. Mesdames et messieurs, vous savez, cette émission est là sur les tout sauf rien. Aujourd'hui, vraiment, j'ai encore le réel plaisir de recevoir mes confrères. On va essayer de parler par rapport à la réalité. On a remarqué ce qu'on a constaté. On a fait notre concert à Grâce Temo. On a vu des frères qui étaient là-bas, la bestie totale. Et bonne chance à vous, Grâce Temo, parce que mon mariage est l'église. Mesdames et messieurs, restez connectés aujourd'hui parce qu'on va essayer de parler avec mon Otombo, on va essayer de parler avec mon l'artiste parce qu'aujourd'hui on va essayer de vérifier ce qu'on a remarqué. Vous le savez tous. Le maire qui Karim Okonzi, elle a parlé, elle a confirmé que oui, le monsieur Oyo Abali Grâce Temo, soi-disant, Azaki ex-naïf. Ça a créé des polémiques parce que ça dit bien que pour Abali Grâce Temo, Azaki ex-naïf. Donc restez connectés, on va essayer de parler avec vous et de la presse. Merci à vous, qui décidez quelque part. Merci à vous, archevêque, bientôt retour. On vient au Dulom Mampouya, boutique, exemple, je vais bientôt retour. C'est mon tu veux faire son entrée. Là, je vous appelle l'artiste. Quoi? Tout partager, là je dis d'abord bonjour mon l'artiste. Ouais, on a Amiral Babi, Amiral Chamala, moi la mobile oyo. Donc on parce qu'on a là, on a sur la émission au moi la mobile oyo. D'ailleurs ça t'a Pauline Ngengo. Moi ça t'a Pauline Ngengo maman oyo. Pauline Ngengo la fille maman na biso Pauline Ngengo oya sola kitoko balobi ke en éducation au Kaba. Parce que abisi ngai etikali na dans na un mois pour na changer mutuka. Alors, il y a Yakin. Dans la cas, un mois pour changer mon truc pour une cabo d'éducation, mais avant de changer mon truc pour être bien des porteurs. Parce que nous avons changé ce que mon truc, nous avons mon truc à Moussou, nous avons sommet la on a kin. Merci na pour nous avons sommet la montre na kin na un mois. Dans un mois soit nous avons changé dans mon truc dans banga la bangote. Il y a un moment qu'on a monté mon là bas basi. Nous avons moi si vraiment. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre. Nous sommes aujourd'hui, on va faire quelque chose auto salarié. Là j'appelle mon ami Mouka Tombolo. Je vais faire son entrée les auto salarié là au moyen au téléma. Mouka Tombolo, s'il vous plaît, viens moi. Ok, non vite fait, arrête ça réellement vite fait. Voilà, nous sommes en direct. Mouka Tombolo. Amiral Chamala qui toque on a né en Saranate toujours parler ben oui on a les padres on a Mouka Tombolo fait rigoler donc il faut tous aller bien. Gucci ils a short à Mikolo ils ont frappé Mikolo on a né en Saranate. Et là que Gucci moi sentir pendant Gucci il faut être à la yango moko par rapport au G.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là avec le concert. Ah, bonjour, maman, sorry, merci, bonjour. Comment on a Lydia? L'artiste qui s'est présenté. Non, Azan Deko, Nanga Deko. Pourquoi tu ne connais pas TV? Oh, katae na koma ba PD te. Katae za katae ba PD. So comme tabi katae kima, ina ba rythme ba PD. On a pour ça parce que singa. PD azoti na mutu, akenda okata ba en fait ozoti na mutu baso ma machette, bakenda okata batu. Batu bon faut l'état kanga. Ngobila vraiment gouverneur kangela biso musicien zo kotinda batu bakata batu ba machette, bakata batu bakingo. Lingi badol bande ba yuma basilaka. Non effectivement yuma vidaka. Ba mona ba on a krami bal. Yebite bandero mususu ndeko na mwasi yaka. Pardon ma site pe kota. Bandero mususu za la chaîne na bango za rabo. La chaîne ba Ken Piane za raso moi ça y ba c'est ba biloko mai ba piscine chaîne tenga sala ngo chaîne Ken Piane za soki moi ça y amoni akitoko bona place ko amona nzoto ni amona ko sengete akeni na piscine sokola pas profiter bikini pas profiter na ngali sola on appelle bise mais abiso ko za bongo te to ko linga bongo te poto za la bato apesa zo conseiller loka ba mame mili nzemba ba potengo ba HM mama CC o mona donc ça dit que moi ça za pembe ma kitoko bato bazo linge fort. Mais au se platé, Azana mobile naie, Azana fiancé, mais Azana mobile naie. Mais au moins, tu es lingaye. Voilà, mesdames et messieurs, les comprendre, lui c'est Mouna, l'artiste, et on va essayer de parler avec Mouna, on va essayer de parler avec Mouka Tombolo, le beau gars de la presse. Mouka Tombolo, Tozana Kin, Lobby, Sernabi Sotoba, la grâce Temo. Au moins, il fait une. En tout cas, félicitations d'abord, parce que il faut qu'on soit la claire. Kobala ya mutu, Torobo ya mutu. Ngana s'appelle mingi eza bien ete andesko bat misusu ndenge ni ete bat misusu ndenge moni ah misusu ba ebele ba yaki na mariage à grâce temo mais ba lega ki grâce temo d'abord un ya na âge ah tika boye ko mutaza invité âge muta problème il faut so paka feti ya ndeko na biso il faut biso ba promotion to za la wana voilà et ateke yo moko so boti déjà 4 5 bana za journaliste et sopio ni fiancé ni o santi pena mutu na fête alati veste alati eloko ba maman mais libele tout ya ki moi c'est quoi tika boyko mais o yana fête ya moninga et sopio azala ki invité quand même ozala invité mais faut la paix ba makambo ça la na internet grâce ya wana pe abali quand même on se comprendre donc abali na kati yote mais bi grâce pas na mo ba image moi ma mais papa abali bandeko musu ape bakobala kaka ali siko bandeko na pe musu bakobala papa bakobala te to kobanda ko sakana na bango lokula ka yesa à part gas mutu abali mais musu so bayaki na boye kotanga bakombo C'est la première fois que moi ça bali libala mais mon ani boué. C'est la première fois. Et ba Deborah babala te glodi ya suka zaka makambo ya ya world. Deborah bwanga babala. Na mona ngote, na mona na yebiete na mona ngote. Na mona na yebiete na mona ngote. Deborah bwanga te. Na yebiete na mona ngote. Na mona première fois na mona libala grâce tembo eza libala mobo eza bien. Malgré bali mobala mutu. Oh mutabwa ça. Muna s'il te plaît. Toko mawana tozana na makambo ya ko remercier. Remercier Libala. C'est la première fois que ça l'a bien. Abali. Mais, Mobala Moutou, oh, Abouaki ça. Karine Abouaki ça, et pas Vayebi. Confirmer que Karine a salaire naturel. Tu vas confirmer. Bamnan, tout le monde va dire Karine a bien appelé, la bien va confirmer que c'est un type Wana, Andoya, la Karine. Elle est passée. Libala, on pouvait Moutou. Et m'a dit bala mote nini oni so ba lingeza bula na prouver mutu na c'est que yo boya ngana ke pas Malembe tout sur le temps qui est intellectuel mutu nyonso sana il est passé na Karine azala soit disant na Joanna ko linga grâce à l'ennemi babala où est le problème avec Karine est-ce que Karine a tant a ko loba vérité le bien émission na tant mon état que yo za mutamayele bino ba comment so likambe salami ka Karine so likambe salami Karine so Karine loba bo so Karine so amoli sko ke bo lo ba ka komone abisiko vérité mo na ke mo ba mbali nyonso ba sala succès ba luka ke ba ya pa Karine ba simse touche musuba filmer musuba simse Karine ko la montre moi d'esprit avant ba goga mon esprit wenge on reprend atimbeli 12 mutazo la ngam sous 12 arina nini na akani regard on reprend mais et à ce que la bêtise nous souvent on ngam sous et à que na côté la Karine grâce nani abali félicitations moi si abonga la libala ngalo bango moi ça bongi la libala pas Karine simba kité mais abandake pas Karine loko azoba Karine mobile. On reprend. Abandaki le rôle à mobile, abandaki le rôle batio mboa batio singa babendo Karine simbité après aux hommes mususu. On reprend. Ouais libala tembe, mais libala tembe.
kendama mulai te ngana te ba ke mulai mais bala te to ki su John ngara mobali wana azana mwasi na pointe noire abota atiki mwasi kuna yeko bana kinto soka pesi na biso éléphant ça l'émission adimisi ba audio wana ngana yebi ser na biso mo théâtre jomo auta poto ba yebi bien so na dévoiler ngo epesa mba ba kanganga pam ayaka simbi sere touche bana mukamate ba biso laksa be preuve ayaka simbi sere touche abala kae tanga ke poto akeli bela dazo balaka ba fi azo tika ba fi bongo oh motelo lelo o montela lelo na motelo na zwanga na se kita na se kita na se o mona babala muta théâtre babali mais do mazepe ba ouais quand même c'est un do maza balaka po mbala zongine poto akeli bela eza mabete mais eza mabe kotika mutu okei o bali ne ba grâce mbis ba balati ngana o mona ka ndeti ba ba kokende naye na poto. Et c'est pas qu'il y a poto, il y a poto. Il y a ça, ma bébé, tu mobile, tu vas en Europe. Tu vas comme un poto, tu vas comme un mobile. Tu vas grâce à mon mobile, mais un poto, qui m'a mobile à Anat. Non, c'est pas bon. Et achète. Tu mets le gazon. Na tiens, na fukami. Na fukama pas battre. Fukama, lego fukama. Na fukama. Lego fukama, pardon. Mon a lego fumbo, lego fukama, s'il vous plaît, nous sommes en direct sur Congo Victoria. Na tiens, boy. Na tiens bo na rotka ta mutakala po mona kena lo bango soki mobala na memi grâce tembo na poto babo na grâce tembo na poto grâce tembo kimae so na kosi toza awa 3 ans mona babo ya aux internet c'est comment émission etikala quand tu dis des choses comme ça oyebi anu amna lobby bo tunanga oyebi nani muta théâtre nani comment nani moi Kader Kapi Kader asala moi sini tanga koma na poto abingisa mo stankin bo mona makambwana bon 2 minutes na poto na mbongo na emoko auta ngola ke poto na mbongo ne boka za 2 minutes na poto ya mbongo moi cité bon mona fait José na ndenge na emoko ne fort na emona moi ça wala venanga na ema moi bolo ba te fait José ke na poto mbongo na poto mbongo na mbongo na emoko mona tozo wana kota habillement poto na mbongo na emoko duchesse na mbongo ne mo baba tunanga poto ya habillement to moni bande ko na biso ma grâce te mo habillement ba trop sexy quand même à danse ma bino mona mais kiri ma bête boto bonne kiri ba tout Botaou ma frère la kende Botaou ouais Botaou trop sexy quand même Botaou na Botaou au moins bato waza Botaou bato na mina Botaou on est l'accent on doit comprendre comme ça signifie quoi Botaou oye bate habité l'accent bongo Botaou so kira balu so kaka oh ebelo ka baloba elo ka baloba kuna kata so ka kata ekima c'est Baba Sani Botaou. On a tout un autre organisation. Comment tu as trouvé l'organisation? Bini, accueil, ambiance, na grâce mon abaninga na tout le monde pena. Félicitations. Baba concert, baba fille d'honneur, baba copine na karo. Na libala c'est félicitations. Libala félicitations. Babali c'est bon. Na libala c'est bon félicitations. Mais toi Karine tabimisi. Mais nga lobi kaka Johanna a émission a lobaka mwana moko lobaka émission comment émission lo salio base longa biso balé comme le référence oyo kaka muka tombolo ya tanga lycée ba garçon balati ma belle émission nous sommes en direct sur Congo Victoria on va essayer de parler avec muka tombolo parce que lycée il y a des gens qui ont mal habillé balati ma be na fête ya grâce muka tombolo juste à lycée balobi ba balati ma be na bisayo ba ko seka bana balati ma be mais baninga bele balata ki bien ba miso pe balata ki ma be les questions là bien. Ben oui, elle attaque bien, ensemble on est bien. Tu n'as pas l'attaque bien, tu vas blé de nuit quand même. Pardon, rien. Il y a une amara botika kombo na ye. Il y a une la tate. Mutaza alati on dirait net yazobo ko la ngombe on dirait bangulu. Alati bien temps. A honora ki de quoi ba tout est donc oui. Il faut que le bas. Donc elle attaque bien temps. Lecti nous sala moni fête leki comment quand on est dans organisation mon katombolo de tali fête ndeko na mon on lekinde. En tout cas, moi j'ai aimé. Premièrement, d'abord, grâce à moi, à salut boulot bien, félicitations, beaucoup de chapeaux pour nous. Donc, c'est une chose à faire parce que à l'ongoli média, donc les lobes journalistes va comme bala vraiment pourquoi pas moi pourquoi pas donc félicitations à grâce témo la donna donc en tout cas na ba tumsusu ba yaki wana belé beaucoup de chapeaux. Muka tombolo to kuwe okakaba ko lobaka ndeko na biso bali grâce témo za mobali ya bato soit disant ça la botika makamba les passer mais toujours que ngoto bali to mona ka mona ko bazaka ya bato
bamibali to molaka monaka basi to molaka avant koma ya yo azaka koye voilà ana le passé na ye c'est normal donc il faut trouver ça normal voilà quand on liste ya bat balasi mabe to sala ngata prochainement pour na mona kona mbilinga to sala ngo prochainement balata ki bien même sous balata ki mabe. Pourquoi on fait rigoler tout le padre Jésus de Nias 3 ans qui ça fait rigoler le padre Nika Boroni n'a pas Zuri a laissé l'unique musicien oyo papa Lutumba Tigela Masolo. Tu as un concert à la mingi le 20 puisque le président de la République Moutabeng Sakibiso. Donc nenga za boto concert na Guinée na nenga ko saranati. Na kisasa peut to beta concert. Ya on a zo senga Argentine mbarango. Moni public ko yemba mais culpa. Biso doit na succès. Biso doit na succès doit na micro bo mais culpa. Mobimba, président de la République ezamba la liboso longo la pena sentir rabina. C'est musique à ti loketo. Ya na ko senga bakinois bande ko na biso bazana kisasa ba miye ba déjà que to na musicien gaillard ya mboko yo. Les padres incontestables des fois. Wana nga nazo bete le vrai solo. Voilà. Lelo yo mona nga na za numéro 1, o nga na beta musique à likolo. Parce ba bengisa yo. Faire azal les seuls musiciens beta concert ya lipanda na kisasa. Là c'est vrai. Banda bébé tchanati wendo koloso na musique bande banda. Tout le monde le sait très bien. Donc et ça incontestable. Bah il faut pas comprendre ba mais ça na que non, faire rigolo za net minembwe. Minembo ngosolo minembo ya nini? Minembo c'était na c'était mais botika minembo ezala. Ezala wana. Yango monisiko fond bazo ko tinda vient na Argentine azo ko tinda bato kuna bakendo bundela minembwe. Donc eza par rapport ya G. Donc ndenge za boye to ana concert kala mingi te. Et puis kala mingi te tozo lancer babilo na biso ya harmonie bato to ba ko sepela ba robina. Makamwa casino de Paris tozo casino ekoti mbulu tumbutu. Jamais casino ekota mbulu kutumbulu kutu. Casino de Paris le 7 novembre un certain dimanche toza na kati à Paris. Regola confirmé concert. Mondele moko lobi bato bali ate bana banzala puisque degré bato bakolia na kati ya concert champagne ofele J ofele. Mais 180 €. Ofele J champagne gâteau. On a billet à droite d'entrée. Pour ça qu'on a accès à Rolia. Il faut qu'on foute à billet na yo pour qu'on a kati concert. Donc le padre a sali de sa disposition c'est normal. Les retours de la musique congolaise c'est maintenant. En retour ils allaient déjà. Ils allaient rater. Ba play ba ou bien ba concert à sacrifice. Papa nazo beto lo lisolo bien. Na 10 ans concert na poto zala. Mais le moni Denis les azo les ganate va soloba. On se comprend. So que zala kana munoko bango bazala na yango. Grand pembe la leki na te va soloba. Ou bien Nenea, ou bien Mumbaya, ou bien ce qui Moutalika, tout ça. Mais pendant que Balobara sous-souté, c'est que retour est le padre. Moi, quand on me fait rigoler à Jésus de Nias, mon maï, Waranyenda. Donc, à Beta concert, Batubaya et Belebo sont mariés à Babillé Nabino, puisque le 7 novembre, au Pessimbois, Mboa Damé n'a été. À l'habité, il faut la musique. Et puis, tu as un concours, Moro Torobet à Kin. Moi, Nakin, tu as un poste qui est un concert à faire le 7 novembre dans le casino de Paris. Concours réseau bête à limité ko buka na tema buka na daya. Chance ya loko pamba. Oko 2000 kilinete j'ai. Eza neni chance ngo. Eza concours moko to na posa 6 personnes. Basala nini 6 personnes. Concours wana na kotali so prochainement. Maman na concours na boka ça vient na kosa couleur les multicouleurs. Azo kotala biso vient na dudu kamalana na kata kini. Des fois on peut les padres avion on a ba musicien comme si bato. Mais les padres déjà avion té. Ne faut pas comparer l'avion avec le jet privé. Beau jet, des années. Ensemble, les avions, mais les avions commerciaux. Oh yo, ben oui. Jet, je te dis. Jet, c'est quoi? C'est l'avion privé. Bon, avion, c'est un jet. Avion. Différence, c'est un jet, un avion. Différence, c'est un jet privé, un avion normal, et ça, boy. Les années. Moutambanda, moutabasan, kousubarova, na kiti moro. Jet privé, c'est quoi yo? Yo, ya moussou, rosa, peut-être, au vani na coin, aux autres, au téléphone. Donc mon ninga soka za wapi na yebite sa mutu na chambre na ye. Différence ya ngwana. Miso ba nyampulo bi nyampulo. Na ofala yemba na nyampulo. Mystique nyampulo. Miliki na nyampulo. Ba bazala wala kinya. Oka wakandiki ni kingi. Faire gol. Atambola to shite na muna to shite na yo. Voilà donc ba avion on a pas sous katiango. Papa différence ya avion commercial na jet za ya munene yena ko sakanate. Le padre fait un avion jet privé à présidence, il faut le dire. Il y a un maman Sifati. Et ça, le président, Oyo, à la Guinée équatoriale. Et ça, reconnaissance à Gaillard, aux numéro 1. Dans le bien, Yuma Vida Kala. N'engez Zaboye, n'engez Zaboye. N'a numéro 1. Numéro 1 à Makelele. Il y a numéro 1 à Ngwana. Numéro 1, Babeng n'est pas président de la République. Babeng ça va arrêter, Babeng ça va falloir. Papa, Tika Lukutako. Non. Bala qui sa image. Les ali. Ce que ça la rambelle grand-père qui na te vazo la qui sa yango papa. Yo leki bato wana te na lokuta.
type mon grand pété ngai bi grand pété donc Doudou Kamala na Kasakine des fois te pepe mo maboko banque nazo kozela ba 4 caméras ndenge za boye émission na ngai ko banda kolega sikoyo et banda kolega déjà na digital donc makambo za nango bien donc tous ensemble y a pas souci quoi donc bana poto HM mama CC nazo kolela yo mabe dédicace na to chité na biso dédicace na ngai na Doudou Kamalandwa dédicace na ngai na Doudou Kamalandwa ba ya visa pour na papa na Herveline Odette Chibambe femme d'affaires Moutunangai, Esther Foyer, la Panda Chalo, la Diamatiseur, elle. Comment déjà? Qui ça, Mobimba, 3 voitures. Ok. Mikolo, yo, ce que vous finissez à faire, na arrêté pour. On s'est retrouvé dans ma maille, on s'est retrouvé sur le Kabé, c'est pour la Obuka Makolo. Tout à battu. Ma bé. Méchant, Nazana méchant. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes en direct sur Congo Victoire avec Mouka Tombolo. Mouna va chuter avec vous pour la Nini. Lecture to clore na yo parce que yo ne babi yo le bara vérité mona aux alarmaïs s'il te plaît lecture nous ça là n'attend au Karine Mamba lobby est-ce que c'est qui bon moment Karine a mais ça ba vérité n'attend yo grâce à moi tout musu so bozo kise mutema c'est ndenge nini ba pamolo ba titre bo tira Karine ezokis Karine essuie nga zanga polo bela Karine n'importe quoi na président ba charge na loma na longwa te c'est dernier temps ba véritable boyo loba na la président ba Fener président ba Gemima président ba Zini président ba Tunyonso take président tout take président o ya sala tout on reprend pena ba journaliste c'est la première journaliste oza que toi am to koza 2 to 3 on va tindela ka route porter côté na nini ye na pesita sans frater eza koza koza ka de ba ken bazo mutuka ana ba kin on reprend donc faut moi respect za na biso donc eza que Karine lobby vérité soit lobby vérité nyanga na biso que gaz tembo ke poto 6 mois une année au moins bazonga pas Karine babwana bana mobali ana yali bala contrat baboti mwana mbala na paza makamune grâce tempo na makamune ça mi grâce tempo na poto to beta no gazon tout ce que ça émission na gazon to beti tozano a osala na émission baboya naka na poto so ba izana ki zola ki la bango tozo mondir bango na bango te na tiebi ba fie na biso internet ne bazala voilà oh point batika pe misala mabe on a tout chité na yo ba programme na yo ba dédicace na yo on va chiter on to baka mamba ba théâtre ba fi internet ba lesbienne ba leke belé te wana dato yebi comment non ah oui ba zala bongo ba PD belé to ko lobela te oh yebi ngwa yebi batika musala tala fête ya o mona ba na belé mona ki ba fi belé ah ba po ba garçon tala ba fi belé kasi mutaki abe invité belé mais ki moi si muta ben si ba te belé par rapport à mobile parce que mobile aussi hier non tout le monde a qui na fête ya na CP là. Je pense oui hein. Monsieur yeso wana mitema gaz tembo bali po nini ba monsieur yeso swa bango gaz tembo bali nga félicitations na gaz tembo nga bali oui félicitations ba monsieur ce que do swa bango ba mebele pe swa bango gaz tembo bali po nini biso tikali écrit na sous nomela ba cigarette écrit na sous nomela ba diamba écrit na sous nomela ba lesbienne et do swa bango on écrit pe bando sa ba lesbienne alors moi est-ce qu'on a rangé wana et do swa bango nga bite gaz tembo do sa ke lesbienne nga ba fille ebele Amélie Biamba, ba cigarette, ba lesbienne, et d'autres soirs bango de grâce tembo abali, d'autres soirs bango les kilomètres abali ndeni. Chance à monter yaka. Mon nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin va programme de dédicace. Pauline Ngengo éducation au Kaba, Mutakaba éducation, ma mère Miline Zemamze, Batuno Balinganga, Mouna Cédric, toi, il y a mon fait pas de baquet. C'est bon, félicitations. Fini, bien, c'est réel plaisir de recevoir mes confrères. Là, j'étais avec Mouna, l'artiste, et j'étais encore avec Mouka Tombolo, le bras de la presse. Mesdames et messieurs, ici, à notre équipe qui travaille toujours au Fort Moulin. Merci à vous, Guissolo, qui est derrière la caméra. Merci aussi à tous mes partenaires qui me soutiennent des partout, des gens qui sont là pour nous assister. Merci pour rendre Bassansé. Merci à vous, messieurs, depuis Ville, là, les seuls agents, surtout ça, dans le moment qu'on a qui Autozedia, déplacement à Colline, n'hésitez pas à contacter M. Stonville. Merci aussi à vous. Alors, je suis avec le Bobo Zéro Fénia, mon vieux bientôt retour à Kinshasa. Mon vieux Odulon Mampouya, boutique exemple à Souverain. Ronsar Massamba, partenaire de cette émission, et Varis Abdallah qui me suit depuis ISA pour finir. Yannick Khan de la ville. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoire Télévision. Au revoir. C'est votre humble serviteur, Amiral Chamala. Appelez-moi le king de la presse. Nous sommes là toujours pour travailler malgré mon pépé, malgré Bambongue, nous, c'est l'excellence toujours. Au revoir et abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Victoria. Merci beaucoup.
epai wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso ekolakisa moto na moto effort akosala mpona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande epai balobelaka pe promotion d'artiste ekosalema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti na mira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai mena tonga